dépense on a ça la famille et l'équipe tout le monde a libala plus que na ba jeune asiko na la ko dépenser mbongo na dépenser pas non na foutre la rabino nda na laisser papa non na laisser maman na laisser bandeko non même ma famille élargie na zo laisser bango comment on a mis ça à 3 jours on va on là awa pendant 3 jours c'est moi le chef. J'ai dit non et non. Total la soro bimela wapi. Non. Total la soro bima wapi. Attends, tu vas voir. Je te montre quelque chose. Toi, tu commences à faire avec toi. Eh Kevin, rentre ici. Soki omeki obima libanda. Total na ofuta ndako na bino, na nourri ba famille na yo, na okwa soin na yo. Ah bon? Oh! Donc, tu le fais ça? Na profit? Ils allaient en monter pour na bolingo mon boy. Oh mon Dieu. Ok. J'accepte. J'accepte de rester. Mais je ne ferai pas 3 jours ici. Je vais faire 1 semaine pour te satisfaire. C'est la femme que j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'autre femme à part toi, Kevin. Si c'est comme moi, je comprends. Désolé, qu'il a rabé. Ils ont nini na yo leki na ngai. Comment on dirait bon na moko ya bala za l'éducation té. Or que biso moko na ndako maman éduque biso très bien. Tokoli sans papa mais toujours éducation dirait moi no bana o baza na papa na maman na katanda. Elo nini lekolo na mutu beni. Oje lokwa nani. O copie éducation oyo wapi beni. Na komoka na soni oleka boye baola kisanga musapi yaya beni okolanda tandinga la se comporta te tina bimi na ndaka mama. Est-ce que mambo yo osala nga la sala ngo mama benyo komo sa soni ya famille loko nini ezoleka na mutu no leki na nga loko za na maîtrise ya masanga te elingaka opete benyo kotika na ote vraiment yaya. Moi mobala batu merveille a sente yote aye na nzela mabete a koti na porte. Benyo zaki d'accord mutu moko ta forcer qu'on a relation. Pourquoi ko kisa mama soni ko kisa nga soni tina niveau o yaya. Wana maîtriser le côté tika beni na forcer kayo. Kwitsa ngoka ya malonga il faut ka ko kata bilamba. Pour ba sentir que benya meli masanga ebele il faut ka ko kata bilamba na miso bato. Et puis ko kata bilamba yo suka bongote et puis ça yo na posa yo bimaka na mobali beni problème ni leki na ngai. Na sala nini to mama sala nini po yoka. To lo bandenge nini po koto offre me vando tina kata motema beni. Nzoto neza suna valeur te même ba ni ke ba bi nzoto no leki na ngai. Posa o mi bomba raté déjà mi binisa ya. Et puis Chancel nga lobe na olobate. Mais okoko imaginer lobby na uti prière na ye ne kokuta ye à l'agonie. Soki ndenge yaya na yo abali bongo. Maman moi je te dis 7 bouteilles ya Jack na bite yaya okoke na ngata na ndako na ote vraiment. Amélie 7 bouteilles kao awa na camarade na ye yaya na lelinga na lobi au juste benyo zoluka nini. Ndenge yaya na yo abali bongo yo ko bala bongo te merveille wana. Est-ce que moi mobali wana mabeni nyango azanango hein azana ba qualité nyonso o mobali azanango. Et puis ngai awa na tia ba whisky o eza alcoolique te nga na tia ba vin nanga ona ko yamba ta ba sala nzambe to partager to meli mais yo komisa yango ya ko yela nga ba whisky na yo okotela nga na kati hein. Est-ce que armoire ezaka ya yo vitrine ya yo te et puis ndako ezaka ya yo te nga na opesa ordre nanga ba loi nanga na bondeli Saint-Esprit kiti mais yo okoya kaka olongoli non Béni. Il faut ça l'effort ya ko changer. Mutu ye moko ndazwaka tout d'abord décision ya vie na ye. Toi tu penses vraiment qu'ende na zao conscience nangi ça tranquille. Et tant que toi, maman pasteur, qu'est-ce que tu fais pour ta fille? Oh. Maman la lemi vie, s'il vous plaît maman. C'est ça. Je sais.
Et puis, mon tout ma Ça vie. me plaît pas. Écoute, ma soeur. Tu sais, la vie, ceux qui osent décision et l'eau comme mon surtout ceux qui est l'eau qu'on est à ma baie. Oui, mais ma conna shit. Je dois vraiment volonté. On attend au pénal en pratique. Je suis décisive, Yaya. Cette fois-ci, non, j'en ai marre. Béni, tu me promets. Je te Ça me fait très mal, ma soeur. Et ça m'a pas si. moi également. On commence à 23h, bon, on va vidéo, n'a pas barre. La Kati Bilamba. Ça ira, En ma train chérie. de danser. Ça ira. Je me retrouve pas. Béni. Moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Tu peux aider. Ok? On Ça va mettre là la commence, voile, s'il mon te petit plaît, corps. maman. C'est fini alors. C'est fini, Calme-toi, Mon Dieu, pitié de moi, mon Dieu, le Dieu de ma maman, tu es où? Ça va? Maman, je n'ai pas aimé le comportement de Kevin. Donc, à Romozanga Lokola, mon ninga na yemo to sa nilisanga. Le comportement comme affiché, na moni na komo koma na suka. Bon, na moni Papa. na moni kala mingi te na ngoza ba décision moko forte. Eh papa. Papa na ngai. Likambo soki ezali basololaka basoka mokango na kanda te. Kevin nayoki ozosepela na lolenge na ye te asali nini? Moi je ne ferme pas mon œil, mon pauvre. Je ne ferme pas mon œil. Matin, midi, soir, je parle à cette fillette. Tala mobile vie na yo yeyo. Papa allez. Asali subuzoba. Na moment oyo nazozoa comme mwana na ngai ya molimo donc fils nazozoa comme sœur en Christ d'abord. Oyebi nyonso ce qui s'est passé pour le moment na kati ya église oyo ezodétruire d'abord image na yo na image ya église oyo. Essayez un peu de comprendre niveau ministère oyo ezokoma kozala détruire quelque part. Et ça pour avoir bonne conduite dans les autres. Dans ce sol-là, il y a vraiment l'élo calmement. Qu'est-ce qui se passe au juste? Le problème, il y a des différences. Tu passes dans l'étape presque, il y a des différences pour que ça ait des différences. Mais aussi, on a fait conscience. Le Saint-Esprit, on peut prier, tout s'embellir. Mais dans ce qui que conscience nanga ke na tika vie ya masanga ba vie mususu pour que na ligne moko boye quelque part ligne moko ya malamu eza en Christ na kati ya bonzambe to ko ba nouvelle moko boye na ba vie na biso soko melaka masanga mais to me prend le temps ya ko kanisa yo moko ke non soki na mele masanga et puis ça na posa na bima na n'importe qui. Oui, puis tu peux ramasser mutu moko be détruire vie na yo mobimba. La vie n'a pas d'embryon. L'autre fois, trop tôt le matin, je l'appelle, elle ne décroche pas son téléphone. Hey! C'est comme inhabitude. J'en ai marre avec ce comportement. Kevin cherche ma tête. Maintenant là, elle cherche à mettre ma tête. Et moi, je vais mettre ma tête à couper. Pour ne yona Kevin. Que Kevin le veuille ou pas. Alinga linga te. Atana ndoto na ya yebiango. Tala tata mwasi na ye. Famille libota mobimba ba yebi ke yonde mobali ya vie na ye. Oui. Donc biso nyonso ndeza toza sima na o papa. T'inquiète. Toza sima no po tolinga kayo. Kevin akobala pa yo. Mobali mosusu akoluta wapi? Azana mobali mosusu te. Aza mwana.
Tu vois, sous-ordre ma obis t'oreiller, il y a un ensemble de l'amour. Tu vois, des fois, elle fait des caprices d'une fille. Parce que les gêne. C'est ça, oui, parce que les gêne et elle le fait à toi, hein, parce que tu es son homme, son mari. Mais qu'on soit le cancer, ma bête que alingi yote ou bien ce qui n'est pas salana mon souté. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qu'on comprend pas tout le monde. Moi je sais, nous avons pas na vie wana. Mais quand na une Nzambe Jésus extraordinaire dans ta vie j'ai changé, tout a changé dans ma vie. Mutu so comme la 2 bouteilles à l'angouté à zakaka normal. Mais yo so donc 20 bouteilles plutôt on a bossani. Mutu ameni 20 bouteilles, 30 bouteilles à zakaka na vie normale. Mais ils sont médicaux à 2 bouteilles à Pamba. Il faut que nous soyons et comme ça, on a un sentiment quelque part. Par l'amour de Dieu, ma soeur bénie. Dès que maman a eu à ça, la Kanzambe, dès que tu sois bien, tu sois molimatotique en Christ, Zambie a dirigé un mot. Non, c'est Mayo, au Tikabiwa. Pasteur Mboko, si seulement ça dépendait que de moi, mais déjà, Kala na Tikabiwana. Nazobunda nazosala befort je n'arrive pas nakozala bien kaka so naza na ndako so nalobi nabima loba eza zwa saki natika na ndako so nabimi kaka na saki nakobanda kaka na moko mibale endenge nakomaka na beta wana nayebaka te nazala. Il faut évoquer l'esprit de Dieu. Non, quelque part ngai esalinga bien parce que oye koluka ngai de façon ke na moto osola ngai. Ça, moi, je remercie d'abord Dieu. Ok. Vraie délivrance, il a vu à mon tour. Et ben, on a eu mon bonheur. Oui, il a mon confiance, je vais ma délivrance. Mais il y a mon papa, non, même la Bible dit. Et si mi balé mi sa tuba sangani, gloire à Nzambe za. Pourquoi na maman non kokate, ma maman salignon simbate. Na ino pa na yo pasteur. Ok. C'est bon, si c'est comme ça, on va faire 3 jours de prière. Entre toi et moi, tous mes carrossings en Zambie. Non, moi je vais parler avec toi. Pour Solanayo, il faut dire pour Solanayo. Donc on communiquer 3 jours de prière. Donc on va aller. Donc on a Ngomba, pour évoquer l'esprit de Dieu, parce que Ngomba est déplacé. Dans ma salle, il y a au sein de la Nzambe, au banc, et le comment déranger au fait. Nazana confiance, Nazana alliance pour nous ambasser la Rabiso. Je sais que nous avons réussi à quelque chose. Même fiancé Nangaï, parce que mec Nangaï, même Koloba Kouté, na quartier, donc on a commis ce jeu encore. On a commis vraiment culpabilisé. On me sentir ma bébé. Non, je te comprends, je comprends. Merci maman, merci tanti. Je vous ai écouté, mais je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. Moi, je n'ai pas une autre femme à part elle. Comme la famille, toute famille est vraiment bien organisée pour recevoir. Votre mariage. Oui, voilà. Donc, quelque part aussi, ça traîne, papa Anne. Hein? C'est l'argent qui vous manque ou quoi? L'argent qui est bon aux ans aussi. Hein? C'est l'argent qui vous manque ou quoi? Non, je ne dis pas comme ça. L'argent? Alors, aux ans bon, aux ans qui l'ont côté, il y a qu'à parler de maman ici là. Maman. Hein? Bah, discours autour de l'eau aussi. J'avais des décisions à connaître, mais en entendant votre discours, j'ai dit, je me prépare dans 1 mois. Je venais comme un homme bien organisé pour marier ma future épouse, qui est Kevin, votre fille. Que Dieu soit loué. Cette décision-là, c'était fort. Cette décision de Gabonais, c'était fort. Suite à ce comportement, j'en ai marre. Même David a dit, je n'ai jamais vu injuste abandonné. Comme conscience na yo ezaki, oza na poso koma na makolo ya nkolo. Nzamba lobi na liloba na ye ke akoki jamais ko abandonner. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances. Ce qui a des alliances wana euti na famille na bino. Moi j'ai l'alliance que onga na sala na nkolo. Nzamba onga na servaka, onga na bondelaka tout le temps. Akosala quelque chose. Fukama to sambela. Mon Dieu, je te rends grâce
temps avec ton téléphone. Mais barato au sala kanini. Nayo Bianca na lobaka soki bazongisaka mokili nsima. Nazwi na mizongisi na nga kaka na age na yo boye. Neki lelo na réseaux sociaux na TikTok. Nga na okufa pauvreté. Okufa pauvreté. Mais osala wana na téléphone nayebi te osala nango nini. Moi, je vois des jeunes filles de ton âge avec de petites culottes comme ça. Tiens, vidéo. Elle fait des gestes. Parce que boire qui na TikTok. Parce que belle parce que belle le belle parce que na poto na kenda poto te. Pour na TikTok. Mususu omoni camarade no wana ya kwa wana. Na moni petite amie. Au compte papa na ina ndimite ka sa kabela ya $10. Mais à poster petite amie na son profil ce qui n'est pas bien na statut voilà. Mais yo papa on a tout capé la biso ba $500 ba $1000 lelo na misère boy to ça na moi canapé à boy to ça na moi tala base na latine moi ça ya ministre ce qui pour na papa eli wana nkoni no ko na statut na yo donc osungaka bamasanga na komaka ntina bakaze wana elo nyonzwaka obénéficiani oyeba teke masanga ebebisaka moto yabeni okuma komela masanga lokola soki nini jour wana tokendanga nano na stade tokendanga no concert ndako chance ya na mela nanga koma lokwa yo te yo komela masanga omeli songa mpe nazalaki na lango ya lokwa yo mais okufaki moto asungaki yo na ngai tokenda ngai na yo na terrasse tofandi ngai na yo ozomeli masanga oke kobima nayebi te bagarson oyo oyebani na bango oyebani na bango tovanda na bango mesa moto yo kende obima na bango oyo kuta obimaka na ye wana oya obeteli na esolo nena ntango wana bima ntango obimaka na oyebaka eta ya sante na ye so aza maladi beni oyebi teke yo mpo ozala maladi nga kuna kanisaki okoma lokwa ya chance mais eloko te beni eyebi envoûtement ngo eza ya nini beni prière maman asalaka nyonso tu mpona yo obonga mais yo donc nayebi te yo eza soki ndoki te komi vraimen conscience no moko eyebi beni mpo nini obibebisa makasi boye toyeba biso nakoya kuto bakoma maoluka bakoma kopekisaka na tambola nani mpo oza kamarade ya soni po mosu mpe ezalika ndenge oyaka na bakuti no bongo so okuti mpe papa biso kokosapelwaka mabengina Kervi mwasi nde mopende ya molangi oyo ezanga nango ata poil otia yango boye matisi boye tala okangi teke pardon maman nzambe mokili soki ekozonga ata sime kasi lobaka te makila na bino mateswa makasi asisanga maloba mwasi kitoko lokola Kevin asisanga maloba nakona préféré oyaka biso epa ya biso te po nga mpe na opesa conseil lokola camarade ya malamu ozoyokanga te beni so mokili mobimba bakokomprendre nga te Damiana sauf toi tu as le droit de me comprendre Damiana toi tu penses vraiment que nasala yango na conscience nanga moi je peux te comprendre mais merveille tu es la seule personne à convaincre et à comprendre nga Damiana je le fais sous inconscience nasala yango na consentement na ngai te ata nalobi nasala te nazosala kaka ata nalobi namela ata bouteille moko yokobendelanga Damiana yo kutongo ozoloba nga atindaka epa merveille oza na kwiti merveille aye lokola ndako so nga na zana na barika te beni azobela moyo kote eza te koderange te ameli kisi so nazali camarade ya mabebeli mais nga natinda merveille akota tina chambre amona na leta oza nango pas compris nalobi te ke oza camarade ya mabe Damiana mon souci eke bosunga nga Damiana bagarso mosusu na bima na bango na bilongi na bango boye na kotikala ta koyeba te ka mpo nazalaka na kwi même l'église ya mama na nga nakomi humilié ma maman non plus nakoka même pas kokota na église te so nakokota na église bazonso baregard na bango envers ngai c'est comme si bamoni démon azokota na kati église maintenant s'il te plaît j'ai vraiment besoin de ton aide Damiana est-ce que oyebaka ke na bible baloba soki osanisi nzoto na moto bokomi na nsima de
milimo oyo aza nango bopartage yango bino mibali siko bamibali nyonso oyo lima na bango kombine milimo batikela bapato oyo nde osunganga damiana maman, je le sais très bien. Bien, on a consentement. Tu es là en train de me condamner. Si toi tu me condamnes, en Soukawapi alors. Ma maman me condamne, Chantal me condamne, Merveille me condamne. Et toi aussi, la seule personne qui a dit que pas sur moi. Pour gagner la côté. Pour rien ne peut la solution. On est pour nous gagner la côté. S'il te plaît, Damien. Non. J'avais pas envie de crier sur toi. Maintenant, aide-moi. Je jure devant la tête de ma mère Nina. Plus jamais de ma vie de prendre l'alcool devant Dieu. Papa, on a papa Aliwana. Aza prêt à tout. Ya oselo nini rôle et pas nani nango ko zanga neti nini tala vie à lelo za vie à profit ba bolingo ba o mamba kala même ba adolescent lelo ba comprendre ngo moi 18 ans 19 ans na ma papa na mukola osala e pas azala yoko to papa wana ye moko abi aza prêt à tout la oselo motemelingi kandinga fanti biso oyi ba camarade na bamsubi bamviaka opona papa baluka ku bazota mutu aboye omoi vi oko Kevin osala mabe osala malamu okufano kaka mais kozala papa ali eza mpe kosala mabe te eza mpona kaka koassure vie future na yo oza bien yango wana kaka Kevin azo comprendre te azo yo yokaki papa wana te ndenge azoloba akomi ko négliger ata bengi na téléphone atiki appelle les autres Kevin soki papa ali azwi décision ya mabe wangana okoloba na pasuka na nzete o kama mwa mokuse ya bota ngai otoke evanda po papa wana akomi kolemba azalaki clair na langage na ye français alobaki yango akomi kolemba caprice yango ya nini ya nini caprice mbongo yango nyonso kosenga papa wana azolenga kaboye ndatansango akosati basala chance otanga nazalaka mwa moke nayebi te tata na yo gigalo ayaki osali na nzela na biso baopportunité oyo tozwa te ndenge oza wana ndenge ka oza wana yejiga nde poka aza nango te yazali mobali malamu akabana na ye kanga monoko Tu bois, tu meurs, tu boiras pas, tu mourras. Tu bois, tu... Si le loba ebela kuti yo na vie olemba kama sanga te mais yo baloka yo o eza normalité ovandi no yo moko oanga mobali te na camarade te mais osombe belé boye bene zo mela yo na moni yo oyaka popoma ya na biso yo yaka popomela nga yaya ko sesa nga ba jete ebi kutunga ba jwe le kate pa na nga ebi ke nga biloko le kate pa na nga tu vois pas tu mourras pomi déjà
donc yo nde okufa na yo déjà tomiyeba te mpo kwiti no esali so babuzo bebele donc yo tule babuzo bamutasala na kuti osala yango en plus mpe likolo nango mwana maa paster bino bato babebisa baréputation bamaa paster eza bino te mama bato aza ne bien mama boboto mais tellement yo oza na kindoki na nzambe na nga nayeba te eloko mpenza ya nanga alandelako te mpo so pembe nga mona oluka eta mwasi ya mwindu nasombele mafuta te coka komi pembe nayeba te lo alandelaka te mwa mwasi masanga ebele vraimen boza no kimia ebele boye na bato mpe baopesaka yo bamoni ke olangwe na yo susi ka bazwa mbongo bakotisa normal te papa bomona bien moto alangwe alokwa ndeko na bino mwasi bosamba mosu bosala susi ka bozwa mbongo mais oyo eza pia mwana bato na sepeli nango te quand même mwasi babala yo so moi yo so mpenza yo nde mwasi aye nanga nga na kokona matelo nga te mpona bakoko bomela ebele te kucho nana omono okomplike kevin pamba okomplike noka likambo eza nango simple okobeta nango ka dada mpe esili nango eleki nango tika kevin abala papa na mokolo aso basentaseka to basetanta to nini we papa na okufa na ekala te yaya papa na komona papa na aza na degré mbongo moko butu te tokende na logique des choses est ce que yo sokuna mbongo yo obala kevi te nde mpe anayebeli yo totika basambla totika bajapar yo obala kevi non obengi deja oyebi no place aza yango nokee ozoba mosu eza na buzoba olinga te tellement yo linga beni donc biso tout okota na buzoba na yaka te taye merveille pardon mama boye na koka te baemilio soko na okoka te oyebi déjà mpo okende deye kuna osasemble poani place okende yango place mosu na zati eye merveille likambango nini oyolandela okoyokisanga eza lelo yo bando oyokisanga ntango papa na mama bapesaka ngai kombo merveille bapesi yo mpe leki na nga kombo merveille basalaka erreur balingaka tovivre na harmonie tovivre na bamerveille. C'est pour cela que ya kati kati nous sommes les merveilles. Ma chérie, s'il y a un problème dans la grande forme, au cours de temps hôtel, là c'est me manquer du respect. Toi na bala voisin hôtel là et bon mon colo comme moi na moi ya béni ko a manquer la respect et toi tu vas dire quoi? Tu as mal parlé. So na zakina bato. Yebi ke béni avec moi sinon. Il n'y a bien sabiso ndena ta yumoko. Jusqu'à quand béni on continue ka ko sa mort au sala. Tolembi pe quand même. Toaka na yo moko mwa mobali. Tozaka na yo moko. Encore béni. Topone biso moi c'est sans avenir, azate na avenir mo. Tobos ko lelo so boboti. Éducation no pesa bani. Ya na ngambali. OK. Dikamuni na ngata yo moko nda za mwenda comme na niveau ngala tikele kula. Donc so yo kiete. Oh lokota mususu ozana. Bila masanga. Bila vera bila masanga. Donc yene abeko bra Congo, nyonso wale déjà. Azaye moko ni camarade ni ndeko ni mobali. Dans la minute so kiete zaka mabe. Pour OK, tu as parlé. OK. Et après tu dois comprendre une chose. Béni avant moi quel que soit comportement nyonso ko affiché, toi tu n'as pas le droit ya ganga pour na béni. Mais c'est un rapport étant que mobile est dans le calme. Quand tu cries, pour la boya yé, yo za défaut te, toi aussi tu as tes défauts. Sur le logique mobile mo ada sérieux. À côté va défait pas na yo. Soka lingo ya solo abongisa yo. Après tout je l'aime comme ça. S'il y a un problème et pas béni, ngam na ko arranger yango. Non, on va laisser calme malembe, elle va changer. Motika ye bongo. Il fallait bomba yango. Pourquoi informer nga? Tu veux toujours me choquer? Toi tu penses que nengo informer nga que béni va na mela masanga. Ngam te bana nga na sengo. Prochainement, écoute, merveille. Prochainement so kuti béni Congo. Koyebisanga te. Gardons na mutema na yo. Moi ça c'est moi so langwa longo zo mela masanga yo so timu comme ça bimana camarade non bando yo ça va se sentir. Non, soit l'avenir, c'est pas ton problème, c'est un problème d'anga. Toi tu as l'avenir toi. Toi tu as l'avenir. Toi tu as la chance plus que béni. C'est ce que tu penses. Okay. C'est bon. À côté Nini. Merveille. À côté Nini. Papa na loué salon munene na lemba salon Paolo. Akangi journée na moto kota te moto obimate uniquement ka pona Kevin. Yo salama.
azuli biso espace monene na mon fleuri mpona kocélébrer mariage ya ye na Kevin. Papa na mbongo ebele tika Kevin abala papa na okufa na ye kala te baosala communauté de bien na Kevin. Papa na koza ata na 20 parcelles na Kisaso ya na poto aza na de papa na aza na mbongo butu papa na soka kuyoka bebe yoka na susi na yo dilo so papa na kufi Kevin atika na babie yoka si Kevin otika ye Kevin alinga ko mais juste ezaka azano na papa wana récupérer ba biloko na Kevin akosunga yo butu kozala bien tango ngana yaka mais ko ebisa bino na dosha que Kevin a comment décider il faut na préditer so na liko za na ye bina deux champions puis nga permission bino bosangisela nga bambongo mususu defisanga na bambongo poka na sale loko wana magali nazwi soni oyo nalati ezalaka puedote bino bokomisango feta monene tobengisa bato baoloba na nga nini écoute s'il te plaît c'est moi nde naopela motema na nga boyebi te magali botika otuka ngai soki Kevin ala poso obala boyebisa bala na ye atika otinda bamessage botuna nga baquestion te magali. Écoute s'il te plaît na minute oyo écoute naza na poso afongola motema na comprendre que oyo yo na dosha bosala eza bolingo te on dit oh yebi sansa motema te tu sais pas combien na combien na pression ko ça likamu pona moi mwezi wana ce qui m'empêchait c'est que ngane to une expérience à libala te comment on pour ça ne s'engager ton yebi que na ko faire souffrir Kevin mais au fond de moi je l'aime. Je savais que sur ton colis cette expérience peut-être plus tard elle peut être ma femme à la maison je sais pas moi pourquoi toi tu veux emballer dans la carte à cadeau non mon boy je sais pas quoi. C'est pas avec vous. Non, c'est comme si, écoute, j'ai déplacé de ma maison. Si awa, juste pour me ça m'a comme Kevin. Est-ce que tu as compris là, ni le tien dans mon thème, c'est que toi, au long de la écoute s'il te plaît, dis à toi, dis ça mon bali na yo, qui s'arrête là. Oui, c'est Kevin a bala, bon pour moi les thème, parce que nous avons un fonds là. Tu vois, on a pesé qu'un conseil local, l'ingité, on a accueilli, hein. Je sais pas pourquoi. On a moi mon bal collé là là. Tu n'as rien à m'expliquer. Tu n'as rien à m'expliquer. Béni, tant on va dans la bar, on ici ma bouteille na mesa ozo mela et bah tu bon les cas on peut cette explication nini attends la conscience de motema na yo écoute trop c'est trop ça n'est de trop moi et toi c'est fini il faut plus me chercher il faut plus m'appeler on que ça sonne pas ya kati on que nga sonne pas petit na nga merveille à cause de buzoba na yo moi je suis un dingue si l'accepter yo na ma bêtise na pesi conseil ne pas la pesi conseil. Oyo quitté. Tu fais quoi encore? Pourquoi on a nangai? Pourquoi tu es venu chez nous? Na benga bimao. Non. S'il te plaît, merveille. Par là, tu veux me dire quoi? Toi, tu vas pas changer. C'est ta façon. Toi, tu es rabi. Je suis pas rabi. Toi, tu es rabi, tu vas pas changer. Bangai butu ezalaka ya kolala oyanga ekomande mabanzo loboko na yo yanguya ekoma molai na bomona ngai na lewiso salala yo